été et ça on est fêté na moni ça on est fêté na tout ni moi moi ça c'est quoi na lobby awa skoto za awa ti kan ayebi singa lobby awa ti mukolo lumière ekita nga na yebise siko lumière ekita kan alobi mutu moko tayebi te journée lumière ekita nga na binzambe na ngai nga siko na binzambe okoko zongisa te peut-être no bakundi ebembe na nga te okoko zongisa te peut-être pona batu o na kelo bata bakamna moni na binzambe za ta ndoto na bite nga na kosuka te na bana kosaila nzambe nga nikon na kesuka place aboye na binzambe eza ta ndoto mande kona ngai place nazaki zaki place nazo de souffrance bato na moni kuna na oka posa olela souffrance bato souffrir espoir ezate oh Seigneur si malango mwana mwasa bisinga toza awa ti mukolo lumière ekita ngasko na bi lumière ekita mukoloni alobi mutu mota yebi mukolo lumière ekita awa balakisinga bande kona nga bolinga kolongola bazemi makamanga na moni makamanga na moni so na mona ta jeune fille moko alinga longola zemi na oyebi so ta pesa ngata mwana wana na moni mwana mwasi moko akufi azaki na zemi ya mapasa mwana mwasi ana siko babi mwasi ana mwana mwasi siko azoke na lia mabe sika mabe bazo na kisanga siko na libumu na ebana wana zemi ya mois mais bana na milimo nzambe na ngai nzamba zwi milimo wana po mona milimo ndenge kite nzota mwa mwasi wana ya kufi mais bana milimo na mona nde milimo ne bime matie esika mususu ekesika balamu nazoto omoni na lubi na binzambe zemi ya 1 mois obiso mususu to baba zemi 2 mois 3 mois mais zemi ya 1 mois ekite ebimi na mama ke place mabe mais bana wana bazaki mapasa babimi na ko babimi na ebite so na ko expliquer nini lumière moko non bande ko nga bolongola bazemi s'il te plaît moni obomi nini babenga ngoni obomi ya msusu obi balongoli zemi basali o curettage balongoli musuni wana nzoto wana po yoza libre molimo wana nzamba récupérango mais nzamba récupérango sort na yo ezasko wapi sort na biso eza wapi ba oto longola bazemi sort na biso eza wapi to repesa explication panza mais explication ni opesa place wana na ebisio na koko souhaita ta ennemi na ngate akene sika wana l'air na vandi na zo banzambe espoir ya na vie eza ata ndoto ngabi ngai ni code na kufi me ba katam na ke place malamu na ke na place malamu te ebele to kanza boto ke place mama place malamu te yango lelo na ina sa na bagina sa video oyo pona ko sola na biso bande ko na biso landa parce que eza makamu susu nazaki na prière naza kosenga nzambe par rapport à ba situation naza ko legisa nga naza kosenga nzambe nde naza ko prier mais nzambe atalisi ngai ebele tozo prier par rapport à situation toza nango ya moment oyo ozo ko souffrir na vie na ona bana na ona libala na ona ebite na foyer na ona musala na nini na ebite souffrance no peso okuta mais yozo le nzambe nzambe ozo mona souffrance na ngate nzambe ozo mona tende na souffrir mais nzambe ozo mona wana te nzambe ozo mona nde éternité na yo nzamba za omona non yozo lela ponga na changer situation na o eza ya sikoyo peut-être na sa mukilio na kovanda bon espérons que nzamba comme zanga 100 ans ndeto lo baka 120 ans mais nzamba za aza besoin te que na 120 ans wana kana vanda awa na sa mukilio heureux mais éternité nanga imaginez lelo nga niko bokolo ba pe na kufi bat bala mukaka boyo mutu akufi na yakena nga bobani ote sa nikona bana ko sa ba live sa nikona banosa na yena ngate pona lo bakeno lokwana banosa ba live fokana kekara na lola non et cause na loko moko onzamba zo reprocher nga onzamba zo mona pa na ngake eza bien te et loko moko même na bible bike ba eza pas si pona riche à hériter royaume des cieux. Pourquoi? Parce que pour les riches eza mutu moko eza difficile pour tika bomengwana. Donc eloko oyo lingara makasi biso bana basi. Ngai moko nde na linga na ko tshaba maquillage, suki nanga na lati bien na sali fier nanga, maintenant on de lonzamba lobi nanga. Tala on zamba interpeller ngai. Lelo ngai so na continuer vie wana sort nanga ko zala wapi. Ndeko nanga pozo la video na ngai. Na lobi na oka onga na moni. Ngai pe muninga no mwasi. Ngape na saela kanzambe combien ba maman pasteur ba sœur tozo ke église mais tozo sala ka o wana mais est-ce que ezan o nzamba lingi tozo sepe sa mukini lelo na mukini na bisi mobile na bi papa
En tout cas, na kosa na kotia sur ba maquette pour nazo tia ba bilo musu pona sepesa mbai nanga talibanda te atala nga kaka. Mais est-ce que yem da kotsa nga lola? Imaginez l'air na ndot na kufaki. Na yeba écouter que na bota. Na yebi écouter que na zaka na mobali, na zaka na bana, na zala ki wana te o balobi na o zonga na mugyo zonga na ote. O bossa na nyonso bossa ni kutu kozana bana, bossa no na famille non, tu pars, c'est fini, c'est fini. Ya on a ngana sa partage on a bande ko na bolanda biso na ye pona ko condamner te na ye pona ko juger te mais na ye juste ka ko ça la partage pona on nga na moni tana ngai na ye bité soki boye eza mabe ponza bakelanga boye makamto sala ka quelque part to linto la nzambe ke o sala erreur nzambe sala erreur ndia kelanga mwindu nzambe suki nango sala ngo bien te nzambe fallait ba si nango za milai pourquoi sala nga boye nzambe muta yebi pourquoi sala ki ba chinois na miso boye pourquoi sala ki biso poso boye pourquoi mindele bongo osomona donc yango ngana sa partage na biso bande ko na place bo landanga en tout cas bo to sambela nzambe o eza facilité pour na ko tika ba makambo susu mais à quoi sert to gagner nyosa mokilio à la fête au père de âme à quoi sert de konanga o génie prier pour na kaka nzamba peso libala nzamba pesa ngabana mais à la fin on compte na non naté parce que souci makanis na biso souci na biso souci nzambe nzambe souci na numéro 1 za âme na biso za sauver numéro 1 za ke bana na yeba kota lola parce que satan bit na za ke biso nyoso to kende na yelandi na li felo mais nzamba ya ki pona a sauver ba âme perdue donc je suis comme un âme perdu j'étais perdu mais Christ comme amona ka kena kata monoka mono azoloba quand même azolinga loba maka mais ezali loko moko onga na zomona ke mwana o a kota te yango yeso ala kisingai sambela nzambe penza me bala kisayo okokoza peut-être otchaka no basuki te otchaka ba maquillage te otambola kana ndenge fota mais ezali loko moko eloko wana o richesse wana ba obombi wana richesse wana nzamba lingi o partager ngo o boire kango o pesa ngo babola richesse wana yango nzamba zoluka sacrifice nyonso bible le bi par l'obéissance par l'obéissance parce que Christ il a obéir lokola Christ a obéissaki yango wana nzambe atombola kombo na likolo ba kombo nyonso ce n'était pas parce que hier atambolaki awazalaki soki ni non parce qu'il a obéi jusqu'à la fin il a fait la volonté du Seigneur il n'a pas fait sa propre volonté yango ande ko nango zolandanga na kokende musika te en tout cas bo partager vidéo oyo et koko sauver vie à mutu moko tala bande ko bazo kufa to yebi te so bazo ke place malamu en tout cas même ton ennemi na okondima okolinga te ennemi no que se retrouver dans lieu de tourment okolinga te yango to partager vidéo oyo et sauver bana nzambe bo consommer nzambe na lola apambola bino la jour à venir na ça vraiment ba vidéo sur banani ba ko hériter royaume de cieux na l'église le loto et bote sur royaume de cieux je ne sais pas pourquoi en tout cas ba pasteur bozo la nanga nazo ka passe na motema pourquoi bozo bombela biso ko te biso véritable royaume de cieux pourquoi la bible ba verset royaume de cieux ezali pourquoi bozo boyo te bana nzambe ba royaume de cieux sur royaume de cieux est-ce que pourquoi bozo ngote biso ka bénédiction pendant que to kufisiko bénédiction no kenango wapi soki na kufi no kenango wapi nzamba pesi basala nzambe apesi bino likabo pona boteya biso royaume de cieux makambo suzo pesa nga kanda je suis na kanda pourquoi les pasteurs pourquoi bozo dingisa biso kana na makama mukili pourquoi bolinga to démérer kana mukili pourquoi biso to démérer kana mukili non nzamba pesi bino parole bozo na connaissance sa parole ba verset biblique musu sur le royaume des cieux pourquoi bozo te ya biso ngote pourquoi honte c'est honte en tout cas basa nzambe ba kolanda ngai nzambe vraiment asimba mitema na bino bote ya bana nzambe royaume des cieux après cette vie il y a encore une vie vie au kutamso ba ko katelo 30 ans 40 ans 50 ans kufi OK mais kuna ba katela na motute a au vendre 10 ans 20 ans non pourquoi bolingi bande ko na biso basi bande ko na biso mibali bakene pourquoi vous ne prêchez pas sur l'adultère pourquoi vous ne prêchez pas sur les mensonges pourquoi vous ne prêchez pas sur les voleurs bako hériter royaume des cieux royaume des cieux wana yango nde ça qui Christ aya pona a sauver biso poto kota lola et pourquoi besoin nga bo empêcher bana nzambe ba kota royaume des cieux pourquoi je vais pas vous juger mais en tout cas na yo qui passe parce que tozo lexa ba temps nzamba ko pesa libala kota jeûne et prière Dieu va te bénir Dieu va faire quelque chose les sorciers de tes femmes de famille vont tomber ba sorciers ba ko zika ba ko sana ba ko zonsa mais non. Où est le royaume des cieux?
Où est le royaume des cieux? Où est l'héritage? Tout ça, héritier, héritier à nini. Et belé, ça va pas dans le royaume des cieux. Belé, va y avoir monté, tu as l'eau, la moto, que ça, nini. Donc, tonga na ba ange. Donc, ça, ma kita kuna ya koswanaka. Donc, ça, ni ba polémique dans le royaume des cieux. Mais préparons. Tout se préparer. Vous préparez ba brebis. Vous préparez biso. Vous préparez biso. Ba auto na connaissance. Son temps ba peso connaissance. Ko bangate. Parce que biso ba stoling ko la ta ba mèche stoling ba périk. Mais so kinza ma convaincre ok. Et c'est logo e ko ma biso na lo la te. Il faut prêcher. Vaut mieux prêcher la vérité que négocier avec les diables. Nzamba pambola biso bande ko bolandinga partout. En tout cas, de temps en temps, je vais faire encore des vidéos sur ces sujets. Nazan émotion. Bolimbisanga pour na bande ko mususu na blessé. Ben, nzamba pambola biso. En tout cas, message auto partager et sauver ma vie à bande ko na biso ba olanda biso. En tout cas, soyez bénis dans les noms tout puissants du Seigneur Jésus-Christ. Tukutani mbanasima. Merci, merci, merci. Sasa makambo. Allez, polo. Informations